ba memanga liboso ya pasteur Walesa to kutana ne to solola na a proposer ngai na sala faux témoignage moko ba proposer ngai na sala faux témoignage na suka nango ba ebisi ngai ke vina ngai ezala bien na rozwa makambo na rozwa mbongo oyo na ko so organiser mais nyonso wana depuis na sala makambo wana ti lelo na tikala ko bénéficier atana elo côté nazwa même na nguma ya batu oyo wana batumba nguma ya batu oyo nakenda kozwa siko na minute o nguma ya batu wana mukolo nguma komi ko réclamer nguma wana. Alors makambo va toujours papa Walesa mais jugement est clair muto azo témoigner vous comprenez nguma bomona ki église na ye témoignage après c'est une église na ye est-ce que ça nganga ya solo c'est ça le problème c'est vraiment clair abi non des fois bomona na pasteur te mais équipe mobimba ou est préparé à biso déjà parce que ça théâtre muto azope ce témoignage wana avant na wap ayaki kilti mukolo wana bateyaki nini oye mimi na kati na ba repentance wana tout ça c'est ça le problème parce que muto azu délivrance wana akinda wap muto azu délivrance wana azu fermissement wap muto délivrance wana assemble la wap mais si ya bonzambe bakisi ya domination ba professeur belé tozomona wana ezala ngo biloko moko fabriquer biloko moko diable azo ko utiliser batu donc lelo to comme na temps moko très difficile diable a côté makasi na kati na église pour ko désorienter libota na nzambe et toutes les délivrances o ezopesa ma source nzambe te ba conséquences ko zonga plus tard na ba vie ya batu nyonso wana alors so ya mosali na nzambe ada libanda volonté na nzambe batu nyonso ba osambe na église wana bazena na se ya couverture ya molimo to diriger mosali na nzambe ba chrétien ba fungola misu na bango ba mitala isika baza na se ya contrôle ya nani lelo ekomi pokuta na mosali na nzambe ya solo il faut vena ye moko molimo santo alata yo atalisa yo so ken influence ba prophétie ba internet ba nini ba risque zebele dinile sa lobaki yango polele alobi tango nazoleka na télévision système na nga tia mai na télévision tout ça abi na ko bete loko moko na bien na sœur moko boye Jackie na lemba sœur on a dans la passe na bas ventre na ba Jackie baza combien déjà balle perdue ako beta balle perdue et écoute na Jackie moko pa na kawana tanga bengi ba professeur Simbi lelo ba prophète ba komi go soko ye nga na ko lobelo boye na ko sala boye un prophète ne peut pas dire que yaka na ko lakiso boye parce que yo tem to salaka enzamba salaka na ndenge alingi na mutu oyo alingi Mama, if love is crazy, love is for me. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors là qui vient te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi génite. Maman zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata na ti. So que ça manœuvre pano ya li temps. Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati c'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati clinique misunga. Ne so futi mbango no zo regretter te. Ah bon tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misute. Emonani bamboko na zo finda ya pom bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Voilà, merci à tous et à toute la communauté. Soyez la bienvenue partout Borotalabiso à travers le monde.
sur vos chaînes préférées. Équilibre Télévision, Super Promo 243 Télévision avec Yves Pan. Donc nous sommes associés pour parler de l'actualité, la Bible, les choses spirituelles, mais également sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'église et corps du Christ. Tout à l'heure, Boumoni, soit des anganga. À l'équipe de la télévision, ils ont réclamé Mbongo Nae, pas à Pasteur Walesa. Il paraît, il a été sollicité pour ça la faux témoignage. Alors, à Yarapé Nangouma, tout le monde a rappelé l'un des cultes, il y a Pasteur Walesa, ou Batumbara Bangouma. Nzo Ngouma, on est à Batu, il y a qui Nangouma. So, ba défi sagi Ango, ou bien association, tu éviter. Alors, il paraît, mon colon Ngouma, ils ont réclamé Ngouma Naye. Ce n'est pas tout, il y a encore une autre dame, na TikTok, il n'y a pas l'équipe lobby, à Babengaye, l'église à Walesa. À Sala professeur Lokuta, réputation n'est pas bébé, balaka ba $5,000 bazoate. Donc baka moi comme moi belé. Alors on se demande où se trouvent les vrais serviteurs. Ba faux banani, ba vrai baza banani. Je suis là avec notre invité, nous sommes là avec notre invité, l'évangéliste Ernest Mungu, le visionnaire guide de l'église bénie de Dieu à Onakitambo sur l'avenue Kimvula numéro 3. Donc tout à l'heure, restez scotché, branché. Toro Solango. Il ne veut pas nous moter. Moter de Jérémy, moter la bande de sur Équilibre Télévision, aussi à Super Promo 243, comme d'habitude, de l'Obara. Donc nous faisons toujours notre travail, de Messana comme d'habitude. Il y a les gâteaux pour édifier, pour mécaper, pour Sounaba dans Nzambé, pour l'Obara, dans l'absolu religieusement. On est là, Jérémy à Lumba. Merci, voilà. Alors, merci Vipan, merci Nabadnego tout. Mike Moulongo, l'homme de Schengen, merci. Okay. La sœur Dina Kikala, chantre de Dieu depuis Londres, na Pécio, merci. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, bonjour Ndeko Jérémy Lumba. Bonjour Ndeko Yves Vipan. Bonjour. Bonjour Nabalandenion sur Équilibre Télévision, Super Promo 243, Nzambalo la Pambola Bini. Merci papa, maintenant démarrer la prière. Hein? Le kumuzonge pa inayo kolo na milimu nzambe na makoki nyonso na bolingo na yo na ngolu na yo na plan na yo obongisaki programme oyo kamba biso Seigneur mon Dieu to partager na lisungia molimo santu na yo afin que ba ebanso bazonda biso ba bénéficier ba la délivrer ba la béni ba la convertir en tout et pour tout na kombo de Sumasia Tobondeli. Amen. 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 Merci l'homme de Dieu. Alors je crois évolution et église ils ont qui n'est bien. Nzambazo sunga to tambola malamu. Témoignage Nangouma, l'église à Pasteur Walesa, le lozo réclamé. Mbongo naye, puis Ngouma et Batumba, Mimingambu. Bon, quand vous voyez toutes ces choses se réaliser, Nanda kwa Nzambe lelo, yo tant que pasteur, biloko ozomona mona anglais. Bon, babiloko tozomona lelo o tozoyoka lelo. Neti pa na ngai ezozongisa ngai na kati na liloba na Nzambe et surtout na message o Nzambe apesaki nga. Yambo na répondre na kotanga d'abord mokanda de Timothée chapitre 4. À partir du premier verset, il y a un message o Nzambe alobelaki nga, église nyonso bayebi mokolo kota retraite na zwi message oyo na lela na ganga na loba na église. Baliboye, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Et tinda o Nzamba pesakinga. Abina tangu ya kala. Batu ebele bakoyoka lisusu saine doctrinité.
bakolanda batu oyo bakosala bisala sala batu oyo bakoteya makambo ya baplaisanterie ya basentiment bakoteya makambo ezali mpona baintere na bango bakosala bafoule ya plein mais yo Ernest Mungu teya liloba na ngai exhorter insister occasion emonana te fungola munoko loba remplir bien ministère na yo naza na mwana moko ndeko oyo azopesa témoignage oyo babengaki ye na église apesa faux témoignage naza d'abord kosadresse na ndeko oyo si cela est vrai benga ndeko nganga non ndeko nganga te parce nga na ko juger ete yemoka wanga ni kinganga na yinga ko confirmer ndenge nini bon si cela est vrai na kubenga ye azwa numéro na ngai abenganga na sunga ye na nzela na mabondeli parce que naza na moko na bango na kati na église na kobenga mwana wana bosala na susu émission peut-être ozala malamu mingi mwana wana aza na équipe mobimba oyo babengaka bango na bapasteur na basala na nzambe par-ci par-là bakende kopesa baprophétie ya lokuta bakende kotémoigner bamiracle ya lokuta mokolo wana ayokisa ngai somo alobi akendaka mpe na église moko boye asalaka témoignage ya mbasu alobi batiaka ye farine na makolo bazwi farine basangisi na makala batie mafuta mbila babambie na likolo ntango bazofilme otali boye omoni beleke pota moko somo kota ya deux fois te eza baje basalaka asalisali misala wana na baeglize ebele naboyi kotanga nkombo ya basali na nzambe ntango sikoyo alingi avoyage papa na ye ayebisi eke non avant voyager leka pa paster na biso abondela mpo na yo parce que papa asambelaka mpa na nga ntango nabondeli mpo na mwana wana namoni mabe moko makasi liboso na ye nayebisi papa na ye avoyage boye te aleka mpe na retraite aleka na délivrance masere akoti retraite aleki na délivrance jour oyo tozobondela mpo na ye nzambe alobi na ngai nakopinir ye jusqu'à 4e génération parce qu'on a quand même moto ye koluka nzambe moto ye koluka délivrance ye moko ka nzambe ngai bi akopinir ye jusqu'à 4 générations na tout ndeko na ngai ozo reconnaître nini osali nini et c'est par là ngai ye ko témoigner oh papa nzambe alimbisa ngai naza na baninga na ngai mibale babengaka biso tokenda kopesa baprophétie ya lokuta kosala batémoignage ya lokuta bapesaka biso bambongo et puis mwana wana yebisi nga naza kutu na problème sérieux bapreparaka ngai naloba enfin bapreparaka ngai bazwi bapapier bakati yango na mesure ya mbongo batie na papier na enveloppe ya kaki bayebisi nga yo okota na église ovandi na yo normal tango prophète akoteya ateya tango bana service prophétique akoloba ser moko aza awa awoti kobima na papa moko ya mokolo papa nga pesi enveloppe moko za na mbongo ebeye na kati ma sœur soko za awa ozuka ngai telema abi yo kotelema te na 3 fois nde yo kotelema tant prophète ba lobi sœur za awa atelemi te 2e fois atelemi te 3e fois prophète agangi alobi nazoloba na bino za mosala nzambe ya solo ma sœur soko bimi te oyo koyela yo etali yo nzambe akosaka ngai te nazomona bima témoigner sera télé église egangi wapi enveloppe mbongo bapesi tanga bimisaka enveloppe wana boye bato bagangi prophète azwi enveloppe wana apesi bato na ye nzoka eza nango mbongo te eza bacode siko ser wana ebisi ngai depuis kaka sala témoignage wana génération na ye balingaka ye te akutanaka na ba mikolo na banzia na ye ekombe siko kobangisa ye c'est comme si malédiction moko boye songolo vous comprenez donc ndeko azolo makambo si réellement salaki yango na bandeko nyonso bazoyoka nga soki bosala ba acte wana ba église bomona que saint esprit akufa nzambe asalaka te ebino bolingi bofabrike nzambe na ndenge na bino tala ndenge moninga azwaki conséquence souffrance génération en génération pendant 4 générations. Donc c'est le moment yakoya si c'est possible to partager to luka elongi na nzambe afin que bolongo na ba lien wana ya condamnation sinon ba vie na bino ekotikala ko bonga te na TCT batu nyonso basala ba acte oyo ba vie na bango ekotikala ko bonga te. Évangéliste n'habite en fait ni vraiment et ça là que bandeko pas manquer confiance on n'est pas en Zambé
mpona kosalela nzambe en vrai kondima oyo ezali miracle ya nzambe ke kokende na fausse pratique kokenda na makiona kokenda même na magie occultisme nayebi te nini ezomanke mpe basali na nzambe confiance wana kozala na nzambe en vrai. Très bien. Eloko ezomanke plus, vous savez, Bible bi ke toza biso nyonso corps du Christ na kati na corps mutu na mutu azali eteni oyo aza loboko oyo aza lokolo oyo aza miso oyo aza matoi. Sikoyo na ndenge nzambe asali biso mokolo moko te miso akolobaki no munoko lepe mingi tika ngai pe na lia. Vous comprenez? Soki bameki osalaka bazwi biloko le batia na munoko batia na miso akosuki kotala te akojouer sur rôle na ye te. Soki makolo pa réclamer oh non ngapi na toka natamboli mingi turo mpe maboko amekani kotambola e maboko pa ndibo sabanga bana kotambola ale maboko na se makolo likolo akokoma ta place wana te. Donc ndenge nzambe asala calcul na ye eloko na eloko eza na rôle oteli kojouer. Alors na kati na mosala nzambe chaque pasteur chaque serviteur de Dieu aza na rôle oyo nzambe atie a jouer. Eza na bato babengaki basangisa bafoule eza na bato babengaki basangisa bafoule te. Na pese exemple moko si c'est possible natanga kombo ya papa oyo alimbisa ngai papa je crois maquillé je ne sais pas j'oublie son nom visionnaire église ya Lifelang église na bandal ezaka munene te église moko moke kaka na bandal mais eforma baserviteur ebele baserviteur ndenge na ndenge batanga na Lifelang wana. Vous comprenez? Donc ayebi rôle na ye okende musika te. Alors na kati na église na nzambe lelo eza na bato oyo babandaki na nzambe bien nzambe azotombola bango bazindi kosala pe mwa succès après a déconner abimi na volonté nzambe se retirer na ye abandi kokita olia zongela nzambe akoka suko zongela nzambe te akosupporter kokita te to humiliation te akoleka suko a créer et na kati na ko créer ndebele basimbi bakisi ndebele bakomsala ba fabrication moko bosongolo toyebi makambo ebele mais toza na makoki ya koloba te nzambe ye moko kolo musala ayebi ndenge na otambusa église na ye ndenge na ko sauver ba oya ye. No pes exemple moko j'avais reçu un prophète l'autre Lubumbashi tokute na Mwanda service moko boye na église ya Grakas et pas Odo Katolo ngai na ki prédicateur fondateur après prophète wana. Alors tant bakendaki na recommandation Bishop Ben Lobeya série wana a série recommandation na kende pa ya pasteur wana andimina te ya kuna bandeko na ngai bonzamba lembisa ngai nezalaki vraiment considéré te pour na ki pena mwa mukeli susu na mwa bakepi na ngai ba bodi na ngai d'autant que na lettre atangi na ye mais considération ki penza te lokola sa classe kinga non c'est la jour au na hotel na kenda ka ko système baninga bayambaka même pas avec honneur na vanda na kita sima ngape na vandi nanga siko prophète wana comment que tourner à côté jour azo clôturer ndenga na robanda prier tanga bandi ko sakola a telebiseka na suka abi frère telema ngai yo telema na telemi tombo na boko likolo na tombo le boko likolo abandi ko sakola abi frère nzamba otalisa ngai na libumu na yo namoni bakomi serviteur de Dieu. Frère, namoni makolo na yo mibale eza na kati na mai. Frère, eloko simbinga namoni moto ezobima na munoko na yo okosala kombo na mboka oyo. Malamoko ko l'église gangi, c'est lui le prédicateur de la semaine prochaine. Nisika baye kozwanga balekisinga likolo. Vous comprenez? Na tei esili prophète Mautene Lubumbashi azonga na yepe. Eleki bambula toye kokuta na prophète wana na restaurant moko na ville. Yo na sepeli bonebi ka sakola ki ponanga makambo ya solo sans que na consulter nzambe na bengi ba moko na église. Et moko ya ki na église tanga aye kiti banaka 8h mais ya komi 7h30. Ça fait que Sylvie yoka ki non prophète ayeki avant atie kiti avant de libanda. L'église na comité a bengi ngaite ya ye avant pas avant de libanda. Siko ba tupeka sécurité ni zalaka bazo contempler. Aota ndenge bato bazoya na église amoni mère moko boye aye na bana na ye wana bana na ngai kodi baosembe na ngambu mwani mwa munene alaki pembe akitiki na kodim mère makoti
amoni frère moko boya ina mo jeep ne Prado atindi basombele enveloppe atie mo 10 000 na ye azo contempler mouvement nyos wala ngape na yebi elokote tonka na ye kiti bandi to koti na kati abandi ko sakola atelemisi mère ne mone kodim abi mère telema nzamba otalisa ngai oye aona bana na yo mobali na zawa te mena moni mwana moko aza santé makasi tu pembe nzamba otasanga mwana oza ne kodim boluka mwana wana ngape na sima na kena mouvement bien Seigneur merci opena professeur avec assurance nzoka bana se bamoneke ba jeune naye abengi siko frère mo yo na Prado wana o nzamba otalisa ngai na monaki ba faire na yo et bandeko kende vitesse après écalé et comme kende malembe nzambe ngai alinga kotu sur la page moko et comme matelo ko la sincère mais faut proposer ba offrande faut que ça soit 400 soit 300 yo moko pona abengi papa nanga moko ba oteki na ye poto aye na ye ayaka na ye mo kimia o nzamba lobi na ngai ozana camarade moko ya politique boye tout ça mais il faut offrir ça biloko kolia na ba orphelin tout ça faut que ça $600 tanga zui bongo si mbongo tanga zui ngasko na bisie siko mbongo lobi ya ba orphelin siko osani ni aokenya na orphelinat tout ça ote nenga zo ya nango boye yozo comprendre te ça ba mbongo faut ça na ba stratégie yozo na bato malamu zo liate eloko na motema passe siko tango tozo solola moninga ne moko prophète ngiringira yekotala na moni mabe na sinale madame nanga na bi na moni prophète so malamu te mais quand ko bondela madame ay na bureau à côté prière bandi ko bondela komelinga abi non nzamba li baza basali na ye mais sima ya bonzambe babakisi ya domination donc lelo komi pokutana musala nzambe ya solo il faut vena ye moko molimo santo alata yo atalisa yo so ken influence ba prophétie ba internet ba nini ba risque zebele ba professeur belé tozomona wana ezala biloko moko fabriquer biloko moko diable azo ko utiliser batu na ken azamba luzizi na moni ba prophète moko bona sans état baoba bazobeta masolo o bien père wana osala na musala na pe kiri musala ono soke ezama ya makasité zaka na likasa moko soka pesio otina salo lemo tango zobondi le kanimi sozoka pena bazolo bono vie ya mutu nenge zali tout vous comprenez donc lelo to comme na temps moko très difficile diable a koti makasi na kat l'église pour ko désorienter libota na nzamba et toutes les délivrances o ezopesa ma source za nzambete ba conséquences ko zonga plus tard na ba vie ya bato nyoso. Alors merci beaucoup l'homme de Dieu, je pense que au PC na ba exemple à l'appui au détaillé quand même le cameraman qui nango. Mais Denis Lessi nous a toujours dit que ma technique de la foi. Technique de la foi, Denis Lessi Azoloba, parce que quand Denis Lessi alingaki asa la croisade naye, non c'était la veillée, le stade du Vélodrome. Avec si le pasteur ya Kitambo, nous allons na réunion wana. Denis Lessi aloba ki yango polele. Alobi tango nazoleka na télévision. Système na tiama na télévision tout ça. Abi na ko bete loko moko. Na bien na sœur moko boye Jackie na lemba. Sœur wana na passe na bas ventre na ba Jackie baza combien? Deux balles perdues. Ako beta balle perdue et écoute na Jackie moko pa na kawana tanga bengi ba professeur Simbi. Vous comprenez? Donc peut-être je ne sais pas si ako bien en foi. Ba bloko moko ya ndengwana. Technique. Non, c'est technique te. Lelo ba prophète ba komi go soko ye ngana ko lobelo boye na ko salelo boye un prophète ne peut pas dire que yaka na ko lakiso boye parce que yotem to salaka nzamba salaka na ndenge alingi na mutu oyo alingi nzamba ko bilaka mutu nyo souhaité pour mutu ko lukaye. Vous comprenez? Il y a un temps pour toutes choses. Donc église lelo nzamba sala grâce bana na nzambe nde bafungwama. Bible lobi na Matthieu chapitre 6 verset 22 misu eza lumière ya nzoto. Ce qui misu ezu pan nzoto nyonso za na kati na pan. Vous comprenez? Alors so de mosali na nzambe ada libanda volonté na nzambe batu nyonso ba osambe na église wana baza na se ya couverture ya molimo to diriger mosali na nzambe. Au nom de Jésus. Matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu.
matoi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana nanga azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana nge ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe nakondaki nasilaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle badépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai ekomaki stable ezochauffe lisusu te nakomi kolala pongi nakomi kolia nazoganga lisusu te naomona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde napamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele lisusu bawasinga biso bambongo alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance la délivrance wana atangoli biso amoni ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na Osana aza malamu. Mais au kumisa nzambe ya Osana po ça fait 2 ans passés nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge na koleka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisi vraiment nzambe ya Osana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa nzambe ya Osana na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque ba divorce ebele tozokomona tango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Donc so pasteur aza na ba cabal juif to aza magicien même bandimi mpe baza na conséquence bango nyonso bana na sa contrôle ya magicien oyo azokamba pasteur wana sikoyo nzambe asalaka nini na temps na ye favorable abimisaka ba oyo ya ye akotinda bango na ba église oyo ye moko azozwa contrôle pour atambwisa. Vous comprenez? Alors ba pasteur belé oyo bazotambola na nzambe te baza na ba foule soki bakokufa liwa ya brusquement te trouble côté na kati na église bato bapanzani mais na ba crise moyo kosalema oyo ye moko nzambe akozwa ba oyo ya ye abandi kokabola bango na bisika oyo ye moko azozwa contrôle. Donc foule wana ekopanzana ekopanzana parce que Bible lobi ke soki nzambe akobeta brebis akobeta berger et ba brebis so bosa nini ba kopanzana. Donc il y a un temps pour tout, un temps pour toutes les choses. Mais retenez ce que je vous dis. Ceux qui pasteur na yo azo travailler na sa puissance il y a des mots. Église mobima bona sa puissance il y a des mots. L'homme de Dieu, souvent analysons ensemble tout le bandengwana parce que ils ont la kaka pasteur Wallace. Comme des cas d'Umboya wa na mon équipe avant sa mort même le baki biloko mo wandengo na komba pasteur Wallace. Ba influenceuse ba yina kombo na yo. Lelo to moni banganga ba bima butu mizuki ba bima lelo pe bele bazoleka na kombo na yo. To lo ba c'est une aventure ou bien ezali bato bazolinga basaka na kombo mosala nzambe parce que azosala peut-être be miracle bien. Na habité kotala na makambo de to kena. Un peu jalousie, peut-être jalousie aussi. Aza combattu voilà. Parce que ça wale ça. Yozo mona ngonde benzamba zo sambwisa nde. Bon, omoni jugement ya nzambe mutu akiko kota te. Biso tozo prévenir libota na nzambe. Notre version na pesi Matthieu chapitre 6 verset 22. Ligolo ba chrétien ba fungola misu na bango, ba mitala isika baza na se ya contrôle ya nani. Avant de sa réponse oyo nakendaki na conférence moko église munene pe yebani na koti parce que invité maintenant on a vendu nazo sentir kaka moko kati na nazo kokate nazo sentir étouffement na bandi ko forcer na bonde mais na omona mabezali na bimi mbangu na église na koti prière nzamba lobi na ngai alobi muto azoteya
tant azote azozuka siko azwa contrôle ya église nyonso na ndenge ya molimo na ye ya likolo siko azokozwa contrôle ya molimo na yo te ne force contre force. Alors l'église ebele ba pasteur ba osala ba bia grave bazo continuer soutenir bango, c'est parce que baza na sous contrôle ya esprit ou ezo dominer esprit ya pasteur na bango. Pardon, si je comprends bien, toujours mon ba église mususu mon pasteur a tombé dans embuscade. Scandale morbe salami. Mais ba fidèle bazaka toujours na place wana ba longo répété bazo défendre ka pasteur. Bazo kumiseka. Donc ils a le droit d'être baza sous l'envoûtement à puissance diabolique. Mais n'est pas exemple. Ceux qui ngai na na bana nga na ndako. Mais na soit protection et pas nganga moko. Da protéger kanga. Ce que bana on a protéger ba on omswa nani. Yanga kakati. Alors makambo zo ba toujours papa walesa biso moto jugeango ezate. Mais jugement est clair. Moto azo témoigner. Vous comprenez? Nguma bomona ki église na ye. Témoignage après une église na ye. Alors boke na source ya moto wana za na ba parents, za la famille. Bokende boluka témoignage na kat na libota na ye, boluka témoignage na kat entourage na ye. Est-ce que za nganga ya solo, c'est ça le problème? Alors ba somba bango ndipo na ba témoignage et puis nguma ngo sikoyo mokolo nguma zo réclamer nguma na ye. On dirait que le neti association. Yo okende mais kena nguma siko mokolo nguma wana. Et comme le roi ngambu siko parce que nenge se wana lobaki. Albi pasteur yé mon côté ndako soana yo après ce plan stratégique mais pasteur atana équipe mobimba bureau mobimba ezali o ba préparer ba senet soana parce que ça théâtre na théâtre ba lukaka histoire to ko beta histoire nini non to beta histoire moko boy ayaki boy asalaki boy ah pour na e toucher metema batu pour ningisa batu pour loko moko na ah non to luka nguma to ko zo nguma wapi boke bo solliciter eza makambo sale makati c'est vraiment clair abi non des fois bon monde na pasteur te mais équipe mobimba ou e préparer ka biso déjà beaucoup de la préparation to ça la boy senet si bonnet hier le bi ayoka pasi moko songolo ba ce qui est yo neza boye o bele komi bois kaka kaka bazo bonne pona yo neti nguya ou bele ganga tout ça talama c'est nga be alala te botu mobimba ayoka pasi nzoto mobimba tia ko ko ba kisi azo baba na ba kiti azo sauter ba nzamba mais tout le monde on peut pas jouer le tatou. Je te passe ça là moins 15 000 francs na o mutongo pe akufa na yolo et voilà akufa nzamba frappa et pareil. Bon moni babiloko yo ba réalité eza vraiment belé. Non peut ce exemple moko na frère moko boye atana moi voiture na ye. Sikoyo prophétesse moko aye ko solo na ye. Oh non, nzamba to singa voiture boto ba pane ko kufa tout ça, il faut ko sambela l'église, on peut s'offrande tout. Aye pananga to na bondeli nzamba singa bi non. Baza basal na ngai te. Voiture et kufa te et que ça problème te. Kaka bango moko nde ba ko boma voiture wana pour ba confirmer message na bango. Afin que ye azwa babenga amna ye. Vous comprenez? Donc to kota vraiment na kat na ba jisho makambo to zo mona monate to bondela nzambe. Nzambe na yebi comment zotambusa église na ba oyaye. So de côté na kat na jugement ba risque za makasi mingi. Voilà, ça n'est na si ça boy pour na ba chrétien ba ta la biso ils en a ba ndeku belé au lelopé ba comme lemba vraiment ba fausse pratique surtout plus na ba scène nzambe ya mboka na biso Congo et comment ça la passi pasteur Marcelo même na unité ba pasteur alobaki bloc ba poisson côté mambe belé alobaki mais ba fausse pratique peut-être alobaki en côté mais to comme vous remarquer c'est vraiment un fléau pour le côté makasi et puis ça la nini pour pas comprendre ba fausse pratique aux autres tambola na kati betonga ça la ndenge nini bateau va perdre espoir hein. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc miracle azali mwana ya liloba na nzambe. Il faut mutu ayoka liloba na nzambe ne ko convaincre ye pour abongola motema pour témoigner. Il faut ayoka liloba na nzambe beta ye et ma délivrance kat na ye. Alors bino bolingi boye ba fausse pratique boluka botuna mutu azopesa témoignage wana avant ndanga wapi ayaki kiti mukolo wana bateyaki nini oye mimi na kati na ba repentance wana tout ça c'est ça le problème avant ndanga wapi bateyaki nini mukolo yango pour elekise na témoignage
Parce que totambolaka ba église na ba église et c'est comme mutazu lobiko et c'est comme mutu avandaka. Mais tout ça ba témoignage ba témoigner mais na ba église wana ba mona na kate. Vous comprenez? Parce que c'est comme mutazu délivrance. Est-ce que mutu faut avoir ne faut battre la délivrance na ye. Parce que Jésus-Christ enseigné dans Luc chapitre 11 verset 24, ce qui esprit bibi na mtoto ya mutu et qui na musika te. Il faut luka ezonga. Soit écoute vide, à ozonga ye monte fois 7 autres esprits plus méchants. Donc, après la délivrance, il y a une période que nous appelons la maintenance. On doit maintenir la délivrance. Après le traitement, il faut la convalescence. Parce que mouton de délivrance, on a kinda wap. Mouton de délivrance, on a fermissement wap. Mouton de délivrance, on a assemblé la wap. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, babiloko, ça va risque très dangereux dans la vie chrétienne. Bateau va perdre d'espoir. Bateau yo balembi. Balembi ko na l'église wana mais balemba ko sambela nzambe te parce que nzambe atal sakabatu nzeba oya ye nzela ya kotambola c'est vraiment important balemba nzambe te batika église oya moni ke zo betie libaku bati ko na l'église ozo convaincre bango te mais bazonga na bandako babondela nzamba ko orienter bango na ba église oye moko nzamba otambusa. Alors bandeko batali biso belé, merci les célèbres Diendzundu na Washington. Mimindoume na Mouching là-bas depuis l'Allemagne, Sema Mayasi, femme légitime, et Agency Mayasi, Forza Italia. Numéro à contact à l'homme de Dieu affiché au bas de vos écrans. Bateau Balingui, prière, orientation, peut-être même l'isolo dans l'homme de Dieu, il est disponible. Dictez bon numéro, papa. Vous en avez plus 243 89 75 15 851. Plus 243 89 75 15 851. Donc Jérémie na équilibre télévision tu l'as fait livre na super promo 243 tu l'as fait livre té. Donc livre yo ils ont le thème ils ont intitulé comment prier de façon biblique pour obtenir des résultats. Nengani to ko bondela na lolenge ya liloba nzambe pour tous la solution de problème na biso. Donc, exemplaire, mon cousin, fona dupliquer, alors que dupliquer, il me faudra 1400 $ pour nous avoir plus de 400 exemplaires si on a préparé vernissage, n'a pas publié le livre. Nous avons fait un commerce, c'était que bandi côté ka souci na nga que sur batu basunginga bien belé ko kabolata na l'église na basali na nzambe tout ça. Comment vous priez bibliquement? Oui, bibliquement. Il y a vraiment des révélations parce que le livre, il y a un depuis 2003, avant la bande d'église. Nous avons une retraite, il y a une Bible, et non, il y a une et na komiango na volonté, il y a un Nzambe, pour na kusunga mili monaye. Ba secret na ba révélation, et ça, les kamotali, ba prière, ba jeûne et prière, ba position, ba stratégie, ba temps, nyon sur sali ao. Donc, on a vraiment soutien. Pour la première fois, Yves, super pour moi. Les boss la senga soutien. Je tiens vraiment que le livre ça les mappé est un mokil mobile. Voilà, merci beaucoup. Numéro à contact. Plus 243 89 75 15 851. Plus 243 89 75 15 851. Nous sommes dans la commune à Kintambo. Arrêt Nabiso Maison Mbungu. En allant vers Vélodrome. Topé Vélodrome vers Maison Mbungu. Avenue Kimvu, la numéro 3. Alors, ça n'est fini. Merci à tous et à toutes. Je vous signale que la société de transport Yeyo, déjà à Kinshasa, ils allaient le voir mon Mboka. Il y a mon diaspora. Yeyo, donc, ils allaient souhaiter un transport pour la location en véhicule avec sécurité assurée. Aux la poto, aux Kinshasa, aux besoin de course, surtout à mon avis, à Kinshasa, un peu partout. Si la destination, même à partir de l'aéroport, même à un centre-ville, on a fait un fond, on a 4 coins à Kinshasa. Ba voiture de luxe Pesali, ba voiture simple Pesali, ba chauffeur expérimenté Basali, la direction technique bien assurée, la sécurité assurée. Donc transport Yeyo, ils appellent une application de téléchargement, sur le bengibiso, tu peux sur l'adresse et puis aider yo. Merci na bande konyo sur Bolingarabiso. Le conseiller Papa Philippe Kabouikou na Fribourg depuis Suisse-Irlande, président Pedro Moutou, leader à jeunesse. Association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. Je n'oublierai jamais Yalou Zombala de Madrid, Keke Monama de Paris. Encore une fois, à toutes les grandes dames qui nous soutiennent, qui nous regardent. Merci, abonnez-vous et partagez les liens.
On est ensemble pour de vrai. Merci l'homme de Dieu. Merci Yves Pan. Merci. On est ensemble. Bye. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales. Composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisines tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.